aussi là nazana ba comédien awa ba sololi na moment tozolo ba ni l'honneur ignorant par rapport à la situation commis par rapport à news, moi je peux appeler ça news. Il y a une partie bande connexion artiste bazu chance ya kokuta na ba autorité ya mboka nde tozo senga na bango ba bazu moi chance wana soki bakoki quand même kolobela biso parce que toza ba artiste kaka ya télévision te moni bisiko to eza bisika mo mala muto ko sa spectacle mais soko ye ba osengo mbongo alors que nous avons nos propres salles. Moi je l'ai dit, c'est parce que on a tout ça spectacle il y a pas un mois j'ai dépensé, si je te disais que tu se retrouver dans le spectacle à ton dimanoté. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'à toi jouer, nous avons ce sentiment là. C'est pas seulement ça le spectacle, ma chaîne auto foot ma chaîne ça coûte. Donc tout ça boyo kambela na biso ba konzamboka bosunga biso to évoluer malamu to évoluer la liberté moko boye. Bipa itoko luka comment écrire un scénario, bipa itoko luka rasumbongo pona futa chaîne mu koloni bana ba futa mwana ba groupe. Donc ça fait du mal mama zoti na moi na ye na musala mona bimitongo alobi yake musala mais en retour moi na senga sous mama transport lobby. Alors que ceux qui te zongeli mon message na ko jouer na ba salle de spectacle to ko zoba mongo ko kote ko sunga ete ba artiste na biso ba futama parce qu'aujourd'hui il y a plus de producteurs, il y a plus de mécènes. Nous faisons tout biso moko. Mettons tous une chance ango ba konzamboka ba sunga biso maman li vazali maman oyazo ya batu ceux qui bande ko ba pesa ki message te moi je transmets les messages ta musuna rozora chance akuta na ote maman il y a de ça des spectacles ozo kene na ko kufa comme bisika ba melaka ba diamba bisika ba sara ba insanité na bango nous avons besoin de ça ceux qui ba président lombe ba sepe ça ba maman ngebi pourquoi pas nous avons aussi ces talents là voilà vraiment l'objectif. Moi je pense que c'est parce que on allait parler ma voyage, c'était une sagesse de Luka qui te éveiller conscience. C'est fait, Dieu merci, parce que quand même la majorité s'est présentée et à travers Bino Bapandissang, nous pensons que le message est comme voilà. Donc nenge mama za ko aider biso artiste a aider biso mo personnellement a aider biso na misala na biso parce que sur le long maman c'est biso le fils que 3-4 salles mo boye ya artiste que bo tourna à spectacle na bino. Voyez que ça va nous aider. Moi ba entrer wana et ça qui artiste qui a gagné à lobby le fils que un miliki un le donc c'est un peu ça quoi. Donc il y a que bango comme ça loin de là. Parce que le rose rambon ils ba spectacle mais toi ba salle te o ça que to ko rambon. Mais maman ngebi ezali. Mais tout ça yo yebi yo nga to yebi yango to sengi ba konzamboka que ceux qui ba koyi ko bongisa biso ba salle wana que toujours na ko sa ba spectacle na ba chaque semaine to bona nga bien à l'époque chic choc le wenge spectacle wenge beta awa mais les artistes bon concurrence ils arrêtent sous-souté que ça biso be non artiste ba beta bon artiste ba beta le samedi boy et ça que non ba famille rozongela et donc wana théâtre vrai théâtre ils arrêtent na salle mais théâtre wana biso to bikango le sous-souté. Donc autant la boye artiste comédien bazo s'efforcer par bango moko que ministre ministère ya culture et art et ça mieux placé pour na bango siko yango to mona to vana ki to raisonner pour nango to réfléchir que non il faut to télé mabiso moko et puis tout le monde obstacle au donc voilà. Dimitri Bongania Nzambe. Ah ouais, le prix essentiel les agis beaucoup plus pendant le bélan Moussala Nabiso. Enfin les artistes et comédiens, on s'est dit tout les mappé photo le bélango parce que l'autre zone quelque part ils ont la moitié, ils ont un monde d'artistes au bas privilégié et puis ils ont un artiste au bas un peu, se sentir un peu rejeté. Raison pour laquelle Bissomoto se prendre en charge. On s'est dit qu'il y a beaucoup de et puis tout le béla Marambo est important. Marambo Tolobi les lots point ni est touché vraiment au monique au se sentir na kat. Il ne faut pas que chacun de nous ait la moninga cal pour qu'il y ait un naoumela. Na CPL n'a développé ming point à Bolingo et beaucoup plus. Tous à la lobby baïro. Pourquoi tous à la lobby baïro n'engagent? Ceux qui le lot au samsa na biso bien na respect na ba norme nango. Au moni le lot tous à ba opportunité au coup t'en a ba konzi. Tous à ba opportunité au sam rambebele. Mais qu'est-ce que nous leur dites? Tous eux bisa bango nini. Bon entre guillemets ceux le beli biso moroka ande tous à boy. Toi na salle spectacle te na Congo. Biso artiste comédien net nga na groupe na théâtre na foot à rambonga chaîne. Alors dites-nous par exemple que na foot à $300 na chaîne mongo pour na leka.
ngai musala nangeza ko éduquer mers ko éduquer masse musala nangeza ko édifier peut-être la population na faire passer le ngai na télé mais nazo fouter lango lisusu et ça la na pays nini na mboka nini vous comprenez. Or biso tant to pesa œuvre na biso ezaba œuvre d'esprit toze la rapper appui moko ya gouvernement de leur part et appuyer et puis voilà to lobeli que to ko senga bango ba réflexionner biso ba salle lokola ba salle mongita ba bongisi la biso ba salle la biso pe ya sika et pourquoi pas battre la PK ya ba chaîne pour lelo ba chaîne ezo mata mikolo nyonso tant ba foot sa biso ba mbongo ebele pona ni ba foot sa ba Merci Johnson ba iniedo ba Nigérien ba ne ba foot sa bango te et touché au makasi na point où est touché vraiment ezali au moni lelo ba to ba sara confusion. Il y a théâtre tout ça là, tout babika tout ça à théâtre tout na TV. Alors que biso tout ça la télé dramatique, oui il est na TV. Théâtre ça théâtre de planche. Mouneti na place au tozali, ah espace au sika podium ezali, bande ko baye bayebi que chaque dimanche moko boye groupe à télé de chapeler l'artiste après stack. Ba to baye ba futi mbongo droit d'entrée, ba vani ba otala ba artiste na bango sur scène, yango onande théâtre entre communication, il y a ba artiste na public na bango. Tolo baraka que batu na sika bakena mbonda potango robeta boroyoka soki mbonda babongisi balati po soki toko biso tozala wana potobina soki eke muto akangaki mbonda kangi mabe foto ozape ya bisote tozana posa tozongela kosala ba spectacle parce que tu sais quoi chatina minute to sur la producteur mais scène sponsor azara souté mais seule façon ko sunga biso bi pourquoi to marteler sur babilo ko futa ba chaîne ba sala spectacle au monde za sala mais soko yé présent gérer Paul Lucas spectacle ba sengi mbongo. Alors que ceux qui lobby nzamba sungi basala ngo biso tete batike le biso ngato fele tozo makoki ata opesa bana autre bazo travailler na biso ata moi 10 francs moi 20 francs. Moi je viens de faire un spectacle na les Mouskouri spectacle moi à honneur kaka mais en retour tu n'as rien gagné. Pourquoi? Parce qu'il faut le foot, il faut ça la promotion nyonso na yomoko. Alors lokola to apena basal to sengna batonga te poko zo attend nous avons deux salles et ça ceux qui 6 ceux qui 7 ba réflexionner ngo kaka pona biso lokwa biso tozu chance à okuta na bakonza mboka te mais comme nous avons conclu que photozong et pas papa Masumu mais à l'instant nous parlons il y a de frères et sœurs qui ont la chance à okuta na ba ministre ba député voir dans la première dame ba lobela biso likambwana ceux qui mama koyoka ayoka posa na biso ngwana ko sala biso bien na sina ba fanu batala biso ba aujourd'hui cité ba mona kina makambe belé aux améliorer c'est un peu ça congolais asala makamba comme ça ngoka toujours na soukate ezala rappel na barankin moko dedans est-ce que réunion oyo eza pona ko ressusciter barankin moko to ezaka réunion to sali pona ko bongisa ouais déjà tout ça qui peut na barankin mais quand même on a quand même fini aux deuxième réunion vous comprenez place ba baza ma bizanga raté. Mais tant que tu as déjà Mikolo, tu as un grand garçon, quand il y a des problèmes, 2 minutes on nous sale pour tout le monde, on a un problème, on a battu. Mais on a besoin de faire un problème, ils ont la carte. Mais tu as on a besoin de faire un long tout ça toujours. 2 minutes au sale à propos de problème, on a pas de qu'ils en ont. Donc, et le dossier dans le gouvernement yangoyo, ministère de culture et art, va comprendre que biso ba comédien mboka toujours là. Taxe wana ba cher et le cher. Soit bango ba benga ba patron ba chaîne wana ba sola na bango ke ko banda lelo to lingi lisusu lelo wana te na ba comédien na biso ya mboka e ko zala malamu. Bon, en effet na bosolo na lamke na tongo moko na moni nyonso tout na moni ba faiblesse na biso na moni ba côté fort na biso et je me suis vite dit que les caniso na zui na kova na onga mote mbangu na ke luka Herman Kasongo avec qui na kutaki pena baninga msusu to solo liango nde to sangisi batu boy ko sangisa batu lelo ezaka te pour les réunions to ba comédien to ezana ba but moro auto retenir et comme un petit nasuka en tout cas ko sangisa batu lelo ezana ba but c'est vrai parce que aussi nous sommes comédiens que notre métier souffre par nous-mêmes. Narota la réputation c'est pas bateau lelo ba jeune artiste bazo salam alungate kofinga il a tellement mabe etc. Il faut être solango biso na biso to eba est-ce que tu ko changer té et aussi kota la ba makam oyo eza peut ko faire souffrir biso ezo permettre biso to évoluer té ba but ko e vandinde wana to changer bizel na biso peut to atteindre ba makam oyo ezo sala ke to évoluer té to longola yango ndenge to soli lelo compréhension à tout le monde. Il y aura de réussite. En tout cas, c'est vrai, le chemin est long. Mais
avec la foi, Toko Mako. On dit souvent que le Congolais n'atteint pas leur objectif. Les lots comme on a comédien, surtout le jeune, tiraillement ils alara, mutu pas à monter mané peine éducation de tobete penglement. Est-ce que tokolité kaka suriango to comme ça maramna souka, to ça la réunion au pona batu moro boy quelconque, to ça la bon le colaneti, to tout an. Interprétation peut causer. Bon, malheureusement, l'interprétation est déformée à kaka deux fois bamakambo. Bon, Batouni Nyango. Donc, on se le dit, il y a des comédiens qui sont en voyage. Alors, comme ça, réunion peut-être l'interprétation à Mabé Koko, mais pas na Bango, qui est présent d'Ako, ça y est, présent Kassongo, Bavandi Sakibato. En tête, Baloba Kiboé. Moi, éclaircissement, et ça la paix. Déjà, on a profité de micro, on a une opportunité, on a souhaité un bon séjour, Bipa et Bozali. Bo retenir en gros, bo tchao na mité, manabino, na mitou, na mino. Bosali fierté na biso, po na kala. Na kala, bazo, quand ça va comédien, bagoui ko voyager, té. Bazo quand ça va comédien bazwara bango na ba valeur té surtout exemple ça là bazo ba et yo raté classe que non ta au théâtre mais lelo bande ko na biso bazu bango en considération pepa ya nani maman ya liboso ya mboka mais il faut féliciter. Je vous félicite, bon séjour Bipa et Bozali bolexa mikolo malam. Eh bien biso lelo na Herman Kasongo to sangisi baninga eza pour na to réfléchir. Hier ezaki journée internationale ya théâtre. Lelo to bengi yango lelo parce que ceux qui to kanisi pona musala oyote mama na ngai nanya ko kanisela biso ceux qui to s'auto censurer te nanya ngo ko ya ko censurer biso ko leka biso moko. Est-ce que makambo auto sali lelo est-ce que bo contacta ki ba kolope ba kondi oyo ya ba comédien o bazali to yebi bango ba président masumu est-ce que baza informé justement yango anande conclusion na journal lelo. Loka to kutani to sololi to zui ba problème na biso mais pour to résoudre il faut to sani il faut to kende ko mona mikolo to mona ba papa na biso ba ebalaxi biso musala ponga na uti na école ya président Elombe donc il faut to zonge pa na bango ba pesa biso boanya to sangisa na énergie o to zanango pour to affronter ba démon géant au ba téléméli théâtre lelo baza banani manque ya salle tozan ba salle spectacle te ba facture o ba ko futara biso na ba chaîne biso moko to manque ya ba site de tournage o kende ko tourner na aéroport te eza ba makambu ebele. Vous voyez tout ça la précarité le eza ko caractériser musa na biso. Eh bien avant to lukato te pato sa erreur te tozo kende pa na bango. Cette semaine finissante, tokomona papa masumu to etalele ba résolution obiso tozu awa ye achela biso boanya a guider biso soki to kende pa nani so epé to kende pa nani to kende ko exprimer ba desiderata na biso. Et puis musuno to ba troisième point o ba lobike eza na grande dame Morazali azo soutenir ba comédien ngana préféré nanga ke to komata na ba salle de spectacle. Tout le monde salle de spectacle au leto qui individuellement pour ça salle de spectacle au Sungabiso et par exemple salle ce groupe Mokra ya Muki il y a 25 personnes et que le espace qu'on a ba $2,000 ce que comédien vraiment ngaza boy na mboka biso futa ba comédien te ministère wana ba cheka soit des ministère ay bibi sauter ce qu'on a peut-être au fondé et puis mingi sous le quoi mikolo moi biso artiste comédien moi occasion comme non ya mon première dame parce que bandeko ba kendara déjà donc tout est-ce que ba kendara pour ça PKO parce que parmi les gens ba kende ba futa ba chaîne ba 300 ba chaîne ba $50 baza est-ce que ba posera KO parce que première dame les avons te poser KO qui plaît qu'il n'ait solution et mon nana. Merci beaucoup Mima. Les lots de tout ça les réunions et dans la base quelques comédiens oyo baza lelo libanda mboka bakende moi tout et cause la interprétation te par rapport na bango pe bazate et comment tout ça qui réunion pour na bango tout ça qui boy moins éclaircissement. Bon, révolte mingi ezala emsu na likambo moko ekomela ki batu songolo yango batu pakala bazupe emsu sumayele moko boye liboso donc ngapo na ngana omona ke bande ko msu bazu mayele ya to sangana to sangana socle oyo eza par rapport pe ya mayele expérience moko to zui ozomona parce que to travailler ka métier moko to kuta na ka to solo laka mais makamsu c'est salami et surtout qui se peut biso tous informé
tozalaki informé te pourquoi parce que mosusu toyoka na bien te tozalaki informé te pourquoi parce que mosusu ezalaki intérêt na yo moko mais soki ezalaki intérêt ya bato nyonso tolingaki toluka to informé moninga tala biso tolingi tosala boye tolingi tosala yango tolingi siko to arrêté makambo wana toyokani tokutani awa te normalement so tolingi tosala boye yo mutu okende kuna kende ke kolobela biso nde tobanda loba na ba député tozio totio député ya quartier ero okende kuna ke kolobela biso bata quartier ndenge to vivaka ndenge toza pe na posa ezala bongo bokenda bakendaka kaka te pona bango moko donc bakendaka balobelaka ba artiste nyonso babengisa ba artiste nyonso ezana ba artiste moko msusu azana point na ye ya koloba avis na ye ya kopesa o msusu moi apesa ngote parce que beaucoup tani na ye te ozomona donc voilà.